Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Vous s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Miguel Niema Solo la vérité. Bango bazaba nani ba bakaye sazoya. Roger bakaye mungolo sazoya. Roger bakaye mungolo sazoya. Yena yeso ko bakamara da ngwan ndenge ne yeso yesa Roger bakaye no ya lobby. Po bibi ya ngungu zo bakaye mukola ko ya ebanite bana ba sino to zo mona te ba. Kesa na lobby te ba sino ne za boza na ngotan de la fin te. Ezanga tangu oyo nzamba lingo sala bana nzambe ke bo milenge la bobo ngameza na ngotan de la fin te yeso ya. Awane le et bon autant mo kilo to bandaka na 2000 te na 2000 ezalaka ke yesa so na 2000 ba to ba ketota yaga Miguel Niema Solo la vérité. Malade yango pe Francine eza nango pangolais wana yozo lobati parce que na ba recherche na bani ba découvrir que eza suka américain moko boye nem da créer malade wana coronavirus qui doit ça apparemment ndé na Chine parce que ce tombi to zo ke lelo eza ba biloko ba chinois ba liaka ba chinois ba nzele biloko wana lelo non hein ba banzele ba biloko lelo bana batango bango kala wana na antiquité na bakoko za ba biloko ba lia ngo banda kala Miguel Niema Solo la vérité. et puis bango ba blanc on va créer ceux qui vaccin na bango wana ba mécano vaccin on a kuna là où il y a des milliers de morts Afrique ba mona laboratoire yango wana na Afrique na 200 personnes bango meka vaccin plus ba kufi ba kufi belé ba millions de personnes bon mais qui vaccin pour meka vaccin en Afrique non c'est logique c'est pas du tout catholique Miguel Niema Solo la vérité. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Solo la vérité. Ouais, c'est bien moi, votre Barbie Franceline. Je suis là. On va parler un peu du coronavirus. Ça panique dans le monde entier. Oh, bah tout le bazo le belango partout dans le monde. Pour le belango, chacun avec ma concert. Sandra qui me parle là. Je salue mon boss Miguel Niema, ma papa Ngeli. Depuis Paris, je te salue. Un grand merci à notre sponsor, Paolo du Santos Guerrier. Au bon monde, oyoyo. Donc, plateau de Momoni Vandi, c'est grâce à Paolo du Santos Guerrier. Nos abonnés de Solo la vérité, vous continuez à aimer, à s'abonner, puis à partager comme d'habitude. Merci à tous et un grand merci à Ben les Gabonais de Seine Fatom qui sourit. Pourquoi pas saluer les boss à Bedachou, les patrons de Rotana, les patrons de Sokin, je te salue. Merci beaucoup parce que tu as donné à manger à 300 familles. Et avec Fali Poupa, merci beaucoup. Bonjour Sandra, bonne santé. Bien, bonjour à toi Francine et la Barbie. Et non, mon santé, on va confirmer le Golondeni. Terrible, Barbie n'a confirmé que tu as été ce que baloka. Bon, on pensa. Oh, il y a été ce que baloki. Au fond, maintenant, on te baloki. Mais c'est pas mieux au point comme quand même au monde que moi maintenant me faut donc confinement. Ok, merci. Pour ça message na ba ndeko ba walta la biso ba vana banda ku il y a des risques parce que ba msu ba tambola na invite ceux qui peuple africain attendent nini. Que merci Sandra pour répondre à l'invitation na ngai. Merci vraiment on a bien poto sur la mamba coronavirus ou était panique dans le monde. Ou était vraiment panique ou était na Chine et tamboli partout dans le monde entier. Le ba komi ko bimate ba misale katani ba voyage na ce katani likolo ya coronavirus. Parce que pour yo, au moins le coronavirus, expliquer bon, très sur internet de Solo la vérité TV. Tout d'abord, je tiens à saluer mon master, les patrons de Solo la vérité TV, Miguel Niema, mon papa Ngeli, je te salue. Francine, bon, je ne sais pas moi, quant à moi, personnellement, comme si on a vendu. Non, je me suis dit Covid-19, le Covid-19, hein, 19 en portugais, Covid-19, pour moi, le roi est antichrist. Oui. Donc, il y a un antichrist, il y a la biso, le lengue qui est moto, peut-être il y a le biso en dengue. Oui. Parce qu'il y a le comment voir même le président de la République, voir même le grand chimiste, la chimie, on va fabriquer malade, mais bon, solution malade. Bon, kokate na ba docteur kitingi tingi oza wapi docteur kitingi tingi boza ka vimbisa ninyo yo lapin boma mama kita mata sala boye bona kisa corona te na zamba wana na ko kwa to ya mobimba wana bosi sa corona pardon bosi sa corona
to bon donc on est si la boya ba garçon oh kita mateza bon mama meza to linga ngote na minute yo donc malade ezaka corona boluka moyen bosi sa corona bat bazonga ande bazalaki bazongela ko bima makambo pesa nini efungwama pona moni makambo ekanga mebele hein kokanga Francine jusque là malade wana bat bazilo solution bazati donc très cher internaute de Solo la Vérité TV coronavirus ezobuma donc les malades les a existé penza ezako buma parce que bato be ba kufi on dirait na poto pour l'instant ba mindele beaucoup fait juste comme ka ba noir oh ba noir pe ba kufa oui na poto ba noir ba kufa parce que si on attend la Facebook na maman Loris je ne crois pas que maman Loris on dirait kufi na cancer mais il y a des JC Katanga zaka producteur garçon moko nani kumberto nani ya Moïse Mbie pe soit disant ya pichu donc coronavirus donc pour l'instant on dirait que coronavirus c'est comme pour ba congolais na poto de ce pour ma bon nkoé c'est que ça coronavirus a solo na éviter parce que ba frère na so ba congolais baza na poto ngapo na ngana oloba na bino kaka que soko yo ki fièvre na yebini ba na kinti bosa makambo ko bouta so wapi on dit bota na ba poto ngo ba na kin bouta na ba Congo donc c'est des africains boyebi que kala batonga kala ezala ke mto obela bomo ba fièvre boye bazu mai batelier batokisi mai ngo la moto zi oui et sunga comme ba bi coronavirus e ko ka moité on dirait donc moto wana e obimisango donc au la fièvre non normal que on a hôpital kuna na poto bakangi na coronavirus nzeba ko mbamba na ko donc malade tozo ba mutuna makolo na vraiment tozo e batte na bino bato bozaka fallait bete concert na ye asala ki boye grâce à fali non ba congolais pourquoi boza mutema mabe parmi bato bolo ba makambu wana eza ni ba ivoirien ni ba nigérien ni ba angolais eza bino moko ba congolais mais fali bolo ba ça dona bino congolais pourquoi ko salir réputation ndeko na bino tina niveau oyoyo hein parce que ça va ça sur la nationalité mususu ba yoki makambo bino bolo ba pona fali mais ça la flamme na monde et boyo éviter que les congolais à la congolais mais oui congolais raison pour laquelle on va dire accuser fali sous prétexte que fali tant jouer un concert azaki na masque et tout mais netinga na comprendre que masque au fali à l'attaquer ezaki juste pas bomba elongi na ye mais oui pour année comme on a que fallait na kata concert na podium tant azo yemba na masque te non fallait on masque azaki na masque te la podium on la masque donc ce coronavirus en azaki na kata salle wana ke batele bango na kata salle wana ba kota concert ba coronavirus et pendant ça il fallait aussi aller prendre ça oui il fallait pas ngana zango pourquoi pas fallait azuango to ba china ba naki ba china ba les pangolais fallait mtenda cha ba pangolais la mu normali ali malade ani panza ni monde entier malade yango pe français eza nango pangolais wana yozo lobati parce que na ba recherche na bani ba découvrir que les suka américains mo boye nem da créer malade wana coronavirus que doit ça apparemment ndé na Chine parce que ce que bito zo que lelo eza ba biloko ba chinois ba liaka ba chinois ba nzele biloko wana lelo non hein ba banzele ba lelo bana na batango bango kala wana na antiquité na bakoko eza ba biloko ba liaka ngo banda kala oui ba liaka ngo vraiment pour la banda kala na bakoko ba ndole biloko na malade wana ezala kité ka siko ke pour malade vraiment ya mabe eza malade na bango ko ba sala ki ba boma ba africain de bazo betali so ki ba boma africain nzambo ya sali biso ating so tozale belé na mokili tozo bakisama yo muto nzamba kele yo boma muto ke on dimine population et puis na kati yo tesanda na biboye bango ba créer malade na bango na France bato kufa na Italie bato bazo kufa ko lobate na États-Unis même chose sikoyo ba vaccin na bino bo sa na Europe pourquoi ko libo yo meka en Afrique tout d'abord on peut ça Afrique comme laboratoire que ça ni na éviter parce que ce que le but total na France na Europe tout en Europe en général ba kufi des milliers de personnes oui toke na Amérique ndenge moko toke na Asie ndenge moko biso na Afrique jusque là Afrique mobimba ba 200 morts on peut quand les bombes au lobby on va dire tina on a Congo non na ki fa moko tele la que nous comme ça ko fina coronavirus mais na TV na Congo ba opesa que nombre autant de personnes ba kufina coronavirus na Congo mais ça ba déjà diabolique bongo bino bo luke ko na mboka pona nini ozo ko saka quelques morts tout monde na biso famille moko te souhaiter malade ko na Congo ba congolais ba kufa pourquoi famille moko te jusque là ba olela
et puis bango ba blanc on va créer ceux qui vaccin na bango wana pas mécano vaccin on a kuna là où il y a des milliers de morts Afrique bango na laboratoire yango wana en Afrique il y a 200 personnes bango ba meka vaccin place ba kufi ba kufi belé ba millions de personnes bon meki vaccin bon meka vaccin en Afrique non c'est logique c'est pas du tout catholique parce que bango ba makambo wana nyoso tuana ba yo letango fali en tout cas congolais boza nté à malam s'il vous plaît non c'est nous bandi on biso ba congolais boza nté à malam. Quand on est en Chine, il fallait que tu aies un autre. Quand on est en Italie, il fallait que tu aies un autre. Quand on est en France, il fallait que tu aies pourquoi vous profitez d'un concert à Fali? Déjà, on a déjà combien de c'était pas un concert où on a des gens qui ont un à fumouiller la porte, à fumouiller les banzela, ils ont soumis à Sénini, à petit concert. Qui moutait ma seule qui moutait ma ben abino. Même concert, on a fallu aller à Bétamoté. Oui, comme aujourd'hui, on a fait Facebook, on a une image aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, la Maison Blanche, bengi ba mission moko chrétien et puis na été so baza ba chrétien o baza ka bat na bango administrateur de na kata salle mon la Maison Blanche je te dis ba kumisa nzambe na ndenge moko bazo sambela bazo lele pa Yesu je me suis dit ba na bango ba invoka ka wana misala mabe batinda ba détruire Afrique ba bel bon te point ba ke bela Yesu. Oh, mais na mona ki dernièrement na mona ba image ka ndenge leka na WhatsApp boye batmo ba yati ba noir ba otambo na nzela bazo donc comment je peux dire bazo ko adorer ndeti bazo adorer ti Satan. Il y avait aussi les chrétiens bazo sambela jusque là maladie yoyo il y a qu'une personne alors que la maladie que si là et si les ara Yesu baba kita ba mata on a te ke bongo ba mindele basala ka basali malade basali vaccin nango pe sali action mais banda ba bandi ba olonga te donc coronavirus lekeli bango mayele et lekeli bato ba sage bana lekeli bango mayele na sida za ki asoza na sida sili succès coronavirus e bomi na sida na succès. Et l'actualité c'est le coronavirus. Donc il n'y a qu'une seule personne qui sera adaptée à César à Yesu. Donc la bonne solution pour qui c'est ce monde là. Parce que même attends bateau va vaccin ni nani makambo Macron le bakana ka tanga makamba qui c'est bi qui ça ni. Attends qui a monté. Juste là français moi bien aussi ça moi bixi déjà guéri ba masuba. Hein? Ba misu ko ba masuba ba misu na ebité soki lisolo ya Bible osoyo ki yango eza moi succès moi Simon na kabinda alota ki soki nzamba oyebise que soka fongoli Bible na afongola Bible akomona suki atie na kati na meka ki on peut na mona suki mais je te dis biso to fongola to mona suki parce que ba bato mela ba maya na il paraît que ça ya mabe yoka bon ngeti nga nyoso oyo muto akolo ba propos ya Bible eza minoso ya ondimate parce que Satan le diable est mort et dit que bana na nzambe te ba ndimila ka Bible ba ko kipo créer le moment problème sur poison même sur qui no qui même sur to bi que eza na kata Bible ba nso ba ko to ça ba sa nini ba ko zwa et puis dernièrement sous la fois passée je crois mois de mars tout le monde qui arc-en-ciel ezingi moi na kati nango ezalaki mwana français tu makambo wana eza nango te ke Yesu alinga kozonga Yesu alinga te eza le ko tanga on la classe bato ba se souvenir na géographie donc on a classe la terre tourne autour du soleil ligne au moins la 4 les lignes équatoriale ligne équatoriale mais arc-en-ciel yo tanga na ngula mo yo comprendre makambo wana ezati donc yo tanga na Congo te makambo wana deuxième donc mo ya gravité eza na ba sikate mais bando bota moza cirque donc c'est ça la mape bambale belé sauf que to teka ngo kata to yota makambo to cap psycho comme to komba ke coronavirus Yesu alinga ya bilembo asuka ba misuku ba sala ba montage na ba misi cheval non mais ça ta cheval zo tambola kuna likolo na ba montage bon de moi tambola sini na mboko ni mama wala ba montage matai likolo wana c'est ba montage en Espagne wana biloko na ba montage Nzambe a existaka Yesu a existaka et puis Yesu pe alinga zonga Yesu on alinga zonga zate kene to ba ke Yesu alinga zonga to na bilemba suro ka so mo bilemba la ka lelo Yesu ayi non eza biloko moko boyo Yesu azo o bazo la ksa biso ke biso bana na Nzambe to sela Nzambe to muna ke ngonga ebele ni koki c'est dire ngonga comme ko bela to sa nini to mi bongi sa mi lengi le ko mukolo wana ya go ya sa nini
akuta biso on a un des barbels à tanner sexe nga so la ndingo ko tali felo pour moi ko tana nga lola la tela nga tete yo mutola ndo ko tali yo mutola ndo ko tali felo yo za ba sexy kana la tibongo tika pena la tana sexy nda la taka OK li felo nga OK lola siko bato ba so le ba misu lelo ya ba komike o coronavirus ye ngai fana bando sambela makasi ngai fana bando sambela fana ndo salabu Yesu ata ye lelo te yeba ke liweza ça lui de so lelo kufika sa masu okufika lelo Yesu ayete me yo kufi eza na ngoto bongisa mitema tanto moni ke Yesu alinga ya ti oui eza mami to bongisa mitema déjà to zala bana nzambe to nzimela Yesu omoni Barbie to zala biso bata mabe vous comprendre mutu aza parfait azate l'unique personne aza parfaite ezaka ye moko oui yeme so biso to zaba tumoko to meka na biso to zo meka kaka to mil to bongisa kaka to sala boye kaka po to mona ye to sala to mona ye donc mutu azangi lisumu na kata mokili azate biso no tout tu vas vraiment masumu en plus ninga na mona confinement o na mona ngo bantu bakisaka ba jour bantu bakisaka ba kwa lire kendele na mona ba po ezaki non babakisaki moi bo pe mati les 15 ans moi ote babakisi boto ye bate où va les montes aux autres wapi to ko mati wapi ça olala kolamka wapi sala boye ça bo bona ko en tout cas vraiment kasi confinement OP ezo sunga batebele kana ntolo basiko ke mutu aza mosanto ndarate de confinement oza ko sunga biso pe batebele ça nini to poussa na pepe menga ye moso vandi boye na place que ole ki sa batango no peut-être na WhatsApp kana otala ba buzo ba kotala ba vidéo kotala loko boye kotala loko ya bo potiki li pe tante aussi pe mo tamo boyibi okumisa no nzambe wana pongonga to yebite ke bato yo subuka lo wa basi wana 5 wana bazanga mafuta na banana na ba minda na bango be yeso yebe to tikala ko ebele ba otika ngana okende otikate yo to okende otikate yo yebe ngana okende mutema ngeza pire na okende mutema eza pire to sa au bible zo loba to sango sur 100% parce que yango na to na loba kana o bandela kama mutama mo santa zati okoza na kama bo ngo sala yo moko mona keza mabe moko motema molimo mo santa na kati na tso zongisa okaka ko sala te biso moko akiteti na zo sala molimo mo santa zo zongisa ko sala te yo moko kaka o sala mais ça faut pas confinement bo pesa bato ba confinement bo bimate hein faut penser aux gens aussi oyo baboko la bana bango moko mama bala zate les gens baboko la bana bango moko maladie au coronavirus a outa te place za ayo na katanda kuna yonde non kuna ko lia net moni na Rwanda apesi ba don mama loko beli na bandofu mboka nyoso to ana économie moroté to ana situation moroté na katsa ba non mais il faut qu'on Rwanda amukie Rwanda okota na Congo combien de fois Rwanda okota na Angola combien de fois mais na Congo fali vraiment musaki oza mutema malama obligé ki mutu oza mutema malamu apesa cotisation na ye to salini to sunga ba to possibilité donc c'est exactement à fondation fali pour pepe un grand merci au boss Abedachou le boss Abedachou je te salue moi boss ya patela Pisokine les plus beaux patrons de l'Afrique centrale oui c'est chef Alova Kings Lova papa Kings Lova c'est l'homme qui chuchote alors le boss Abedachou Kings Love abino bo bossa na biso bo ke pesa ka bandon kuna na ba catholique po tiki batuno on avait vu boss Abedachou Eric Mandala maman Lina Pembo aussi maman Lina Pembo Sonia Pembo donc en tout cas un grand merci à vous tous na bino so bo raisonner pour na ba orphelin pour na ba po na partenaire no du Santouche biso sto na kata confinement to bi mate to sati azuka biloko ayo tikina ka Marisa biso nde batute o mais le sponsor sur la vérité biso so bato ya du Santouche et bon ya mutu ya monika ya sunga ka Marisa ka sur la vérité hein guerrier biso pe to na kata confinement to zongi presse na Francine to yanda ko makambu ya coronavirus ine tebi ke to fana na banda batika bateka basala bi Francine soki obimo ke du coronavirus otekate oteka surtout couper 3 jours par semaine kasi moto basala bon peuple basala parce que peuple rodoka so basala bon moto ba kufa mais il y a des gens aussi ba na mbongo surtout côté ba pays ndeti bangola et ko eza ba premier en Afrique eza na mbongo président le plus riche de l'Afrique c'est Edouard Glissane et bon Edouard est président maman
ex-président, oui. Mais il a fait play. Fallait un président. Mais quand on a fait le voir même si le président de la République, soit un homme d'affaires. Parce que ce que le président de la République, quarantaine, bon, tu vas différencier quarantaine et confinement. Quarantaine, tu vas dans quarantaine, c'est-à-dire que tu vas suspect. Tu vas suspect que tu as une maladie ou pas. Bango bakangi bango na quarantaine. Quarantaine en ozo on a portugais expliquer un peu quarantaine et on a français ba bengo kunini quarantaine ya mwana na français. Donc quarantaine on eza bato yo batie bango na mupanzi bato baza ba suspect. C'est-à-dire akoza na malade tout comme akoza na moté bango ne bazo isolé bango na kata quarantaine. Si on dit que tu as un confinement, tu as un confinement, tu n'es pas portugais. Il y a un confinement. Et ça, quarantaine, comment est quarantaine est passé bien? Et comme il bon, on a une spéciale, une en France, tu vas te bimater, hein? En France, tu vas te s'occuper de bateau, il y a quarantaine, bateau, il y a quarantaine, il y a na bango. Comme na bango eza na maboko ya gouvernement eza maboko ya président et puis gouvernement la peuple tu sais que les morts papa loba qui est les peuples d'abord et bon les peuples d'abord yo c'est les peuples d'abord il y a tout le bas hein tout tika makamwana to pesa la fille à papa ma cousine d'amour que j'aime beaucoup depuis Paris donc kaka vanda kaka mesana kaka kozana ndako c'est là qu'il faut mais ça intérêt na yo donc ba le vanda mais vanda kana ndako maman tant ba vanda ndako et ça intérêt à présidenter et ça intérêt à ministre à santé té et ça intérêt à policier na temna ba ba intérêt na yo c'est-à-dire bazana pour ça yo za la protéger pourtant on peut pas relobelo na taliban hein le directeur taliban Eduardo Kalanda na pesi mbote et même on taliban lobby hein tozela mukolo quarantaine makamono soit confiné aussi là to kutana sur na bombo to seka to beta li solo que tu peux vivre c'est que ça la bombo c'est pour to ça ni pour to saki makabo ba gel alcool ya kuskola maboko moi pe ya Willy Mouchene mon boss que je salue à ça qui don à distribuer qui ba eza lokola cantine eza na pompe wana na ba alcool na ba gel en tout cas pona kosunga pe pona kosukola lisaki moko esungaka esukolaka misute il fait la force de tolo ba yango wana bosala ke mais na français pona kosunga en tout cas Nathalie na information awa na TPA eza na mutu moko awa aza homme d'affaires na Angola na tali na TPA na chaîne nationale ya Angola akena babayiro ba quartier hein bayiro za quartier akena ba quartier ya ba banlieue bisiko ba dodo souffra ke kuna amem ba loso amem ba huile amem ba sango ba gel ba mai tama kuna ba ba ko ba mai amem ba mituka na o teka ba mai wana amem ngoti kuna distribuer akabeli bato oui kasi ngwana ki mutia malamu yango tozolo bengo wana kasi nso ka bokitela gouvernement tempo bato baza kuna ndeti gouvernement bazui bana ba fasa ba fana na balabala ana ngula bazui bana ba fasa ba fana na balabala batie bango sika moko batie bango ba mbetu banini balala ka wala point bazala ta bato kotika bango pe bo vanda na balabala bo bozwa malade na ba lomoli bango pesa na point bazala ba malade bana pesa baza bato nzamba keli situation ndem te sali ke lelo ba bana ba balabala. Mais le gouvernement angolais a pensé na bango, a zui bango, a tia bango, c'est comme bateau bango, mais tout ça bango à colia. Un bateau bazar bango va soutenir, le corps Bédachou va soutenir. Biso na bangola, le Bédachou déjà sungi. Il a donné à manger. Biso na angola, le corps Paulo du Santos. Ben Willy mon grand. Ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit comme disent Kingslova. Bavé bazana, bazo sunga. Donc ça la bongo ça va pas ka que to le gouvernement pour to le gouvernement non attends que le gouvernement ba mibi atayo mais faut pas quand ça peut pas peuple ndenge papa le baki les peuples d'abord te manga papa le baki les peuples d'abord on to tika français na to pexo to tika pour jusque là les peuples d'abord ma peuple ba ce sont des peuples qui souffrent donc to tika no manga papa le baki les peuples d'abord wana on a des hommes qui ont mafuta, ils ont se pété sangati. Oh, ils ont mis mafuta. Ils se pété sangati. On a un exemple, il y a président Abisso,
président na biso Jean Lorenzo ndenga sali alokoti bana bafazer o ba la libanda batie bango sika mo parce que baza na droit ko vivre po baza pe baza na droit ko vivre bango bat balinga balala na babala ti mais biso na Congo ne ba tu na Congo na mboka na biso ko kaka oh confinement oh nini bana bafazer ba libanda po bango peso bazu malade wane ko tambola et malade yani ba pe ba tambisa malade wana po bana wana balala na balabala na nzela ba ko simba ba porte ndaka ba ko leka ba ko simba peut-être pomo ba bakatsa kisana maboko boye ba sa no so ko leka pesa na ko attraper yango mais on dit que malade de ceux qui en Afrique besoin sonner to kufa nzamba yebi Afrique maman comme il faut ça malade po qui tu ozo fana na taxi obi muta vandi akite donc tu ozo fungola nani obi muta ça donc en tout cas ceux qui arrivent en Afrique Maman nzamba lingaka Afrique natali message moi mutu moko alobi bango baso linga baboma ba africain ba bosani ke Yesu tanga bota makito baso landa ba bomesa kimaba kimisaka refuge na kat Afrique Jacob azalaka béni wap na Afrique Abraham azalaka béni wap na Israël na Afrique maman mutu mso abakisa lobi mukolo o Yesu mukolo bamemisa Yesu ekulusu tanga alembaka koya ki mutu mwindu mutako lokote ekulusu na bamemaka ce sont des africains. Bah ça n'a peut-être qu'Afrique est un berceau de l'humanité. Mais quand on a passé Roger Bak na YouTube dernièrement, c'était avant-hier. Alors non na Israël, il a une église morboye na Bible, batonga on baliboso, mukile kufaka ya mi balé, mukile kufaka ya mi sapi yango yo, le président des États-Unis pour tout contribuer pour na batonga église wana dans les cités. Dès que aussi le moment où soit zoya babi déjà ba bandé bango baza banani ba bakeye sa zoya Roger Bakabi mungolo sa zoya Roger Bakabi mungolo sa zoya yena yeso ba camarade ngwa ndenge ne yeso yesa Roger Bakabi no ya lobby po bibi yango ngo ba ke mukola ko ya eyebanite mais na ba sino to zo mona te ba kesa na lobby te ba sino ne za boza na temps de la fin te ezaka tangu oyo nzamba lingo sala bana nzambe ke bo milenge la bobonga mais za temps de la fin te yeso ya awone le e bon autant mokilo to bandaka na 2000 ante na 2000 ezalaka ke yeso zo na 2000 to to ba ketota yaga non mais ça on dit bien de Genèse. Il y a eu des signes, de Genèse Apocalypse. Surtout il faut man Apocalypse au monde il y a quelques signes sur que ça lélo que mon kilo vous avez dit on a le bien maman Apocalypse on a comment Apocalypse on a comment oui Apocalypse il y a des signes déjà ngo bakamose mbele na kati Apocalypse ne ba laksa ko cheval blanc on a cheval blanc on a yemeiti yeme c'est cheval blanc bon on sait bon yeme yemuraiti ce qu'on a tourné na kala bapédé bazala bapédé bazala mais au point on a pédé na nzato lesbienne et ça la pas mais ça la ça la mina Apocalypse ba kamuno so ba koma na kati wana on to ko momona ça veut dire que comme la fin de la fin to comme la fin du monde et ça ba signe de l'acception que bana nzambe bosala nini bomi bonga mapo Yesu akuya bon ko Yesu akuya muto yebine te to ba ba kwa moyibi ça dit ah ça to santo c'est préparé bon ça na minute Yesu ba siko ba te ba kota lola kota lola parce que kota lola et ça ka ko yambele kwa mukonto obikisi otiki ni sto mabe o se sanctifier na makila Yesu o sengi bolimbi so tamboli ata na 5 jours ba motambeli droit Yesu ayo ke lola. Ah bon? Yeba ngoza bongo. O sumuka siko yango na lobité mais ça passe que olali lelo sengi bolimbi. Mais je te dis mais le kota na pas mon. Kasi makam na loba yango makam na loba yango wana. Makam siko na loba nonde yango wana. Ezate ke Yesu alinga ya. Po Yesu soka li aye na minute on a la minute so ça va kota lo lebele. Parce que maintenant nous avons la sanctification. Quand on le dit le roi Moïbe, yo que ça le roi Moïbe olinga ke na yemi se de ya ke ngana ye pour se sanctifier. Ye so pa ya siko de na wo so bobo ngam ka pona malade bo ba inte bo ba. Ye mo comme ça ba ngwana. Pour ce que le bi ke na ya ka lelo. To ko talo la ba tebele France comme ko sate. Siko le roi le ba ko na Moïbe, c'est-à-dire ta ye banité, ngonge ye banité, c'est-à-dire que batu mususu alors écoute vraiment le lengi wana mais alors soit basala yangwana tant que bobi ke liwe existaka okufi okende wapi oyebi c'est que liwe comme ça on va ba to mo mama bon foko banga nzambe maladie ezo banga sabatu koleka na Yesu ba personne banga coronavirus koleka Yesu mabe on préférer na sala lisumu na sumuka na nzoto eza corps ya Christ mais coronavirus ezo ngati.
Yesu ko le lote Yesu so ka le le ba ko ta le belé de faire ko ta na biba ça dit ba tant on les a ka la ça dit que pasteur aussi au bassin na Congo ba ko ta le la so Yesu ya lelo selon toi ba lobi net ka bibe ba to juger te ne jugez point donc nzamba yebina na ko ta le la una na ko ta te moi je ne peux pas dire na place pasteur ngani que pasteur ba ko ta le la to sœur ba ko ta le la te nzambe mutayebi parler na biso wera o le wera parler na bino parler na biso wera alo na interview na talier alo bien ba fa na maison ba finga raté oza makambo finga te zaka ke eze logo besoin sous total de Saint-Omoni pour wera son bino boza ba fa na wera son mais que wera son na papa na nga lubrifiant lungwa wera son za papa na ngai na tana interview wera lo bien ndeko na ngai Yesu kutu nzambe kutu akeli biso yebite nini ekomi na lobi na nini koyela lobi kuna so na bongisa pale na biso abi nzambo akeli biso nzambo akeli ngana yo ayebite nini koyela lobi na nini koyela yo kuna lobi kuna na sama bongisa libuifika anzo ko do bongisa wana na bongisa pale na biso ngana ba papa na biso boyi nzambe oya asali ngana yo na lolenge na ye azwi pema na ye donc pema ozo pema za nzambe na kati no mtezo pema so yebisanga mutu aza kati na osala ke yo pema ye bateni na ekoma lobi yeba ya yebi ayebi fitir no doka aza na ona maboko na ye bateni ni ekoma so pema ozo pema za nzambe yo na kati no peut-être ça c'est pema wana ngasko na ngala bongisa ni pema na eza yete me pema na eza nzambe donc nzambe eza pema wana donc pema to pema wana eza nzambe nde ye mo pema so do pemela aye batende ne ya lobi na ya lelonde mais là lobby national musulman na pc mais naza suna concert moi bien ça musulman asa ayebise nga ke so bino bo sambela botanga kombo Jésus 72 fois botanga kombo Mohamed na bino wana soki Allah Mohamed Allah botanga ngo ba 20 fois singa non biso Yesu aza prophète aza mwana nzambe te Yesu mutabota ete Yesu nzambe mutabota ete Yesu babota ye nzamba mona na te mutamona pe nzambe azate mais on savait que non Yesu ye wana nzambe bisinga est-ce que tu as confusion webelo nini ba webelo nini pesa nga lobani na loba boyi tangu nzambe akeli Adam na Ève et quand le serpent était venu akosi Ève nzambe alobai na bango nini alobai na Ève ni ate inamitié donc entre nyoka na mwasi ate nyoka na mwasi c'est-à-dire nyoka soka kutani na ate inamitié entre nyoka na mwasi nyoka na mwasi bakoyi koyokana ti mwana liboso ya kobotama na mwasi nda kosala nini akonyata mutu anyoka soka nyati mutu anyoka te nyoka oswaye o comprendre wana ndenge ngana eza na mutu ayebisinga te mais façon ngana tangela bible ngana comprendre bongo na expliquer cela façon ngana tangela la bible na comprendre bongo quand Dieu a créé le monde asali mobali asali mwasi nyoka yaki akosi mwasi nzamba teke mwasi na nyoka basala nini bakoyokana te mwana liboso ya kobotama na mwasi mutu osala nini aonata mutu anyoka et puis soki ya monaki mutu anyoka te nyoka mutu amonaki liboso akoswaye awa na talon je te dis ba Adam na Ève baboti Caïn et puis na Abel c'est plutôt Caïn qui allait konyata mutu anyoka Caïn konyata mutu anyoka te nyoka swa Caïn awa Caïn bomande kone Ève akufa na masumu bana nyonso liboso babotamaki na mokili eza na mwana moko te ya mobali akokaki konyata mutu anyoka nyoka saba mwana sobana banowe bamona babolumbo banowe bawana kuna basumu kana bandenge nyonso bamutani ata mutu anyoka anzalaka te nzambe comme étant nzambe na kibonzambe na ye soki abiye nga moko nzambe na kita nani ata mutu anyoka na jibile wana babengi nzambe mutalokuta mpo nzambe alobaki mwana liboso mutu akosala nini akonyata nzambe lokola aza nzambe ase transforme na mwana liboso aza Yesu na libumu ya Marie akiti po neta mutu anyoka lokola mwana liboso mwasi mutaboti na libumu donc Yesu aza nzambe ataka kumana confusion donc Yesu aza mutu aza wana za ngo pasteur moko to mutate yanga ngo bongo wana za ngamo ko to natanga kibibe na tangi eloko na tanga na nde ba tanga so ba na tanga so na bekodim ke mwana liboso ko sala nenga na comprendre nenga mo musanta memela nga na comprendre que
nzambe akoki kokita te lokola nzambe mpo anyata moto anyuka il faut akita lokola mwana liboso abotami na libumu ya mwasi yango nzambe akiti lokola mwana liboso aza yesu na libumu ya Marie aboti lokola mwasi abotaka mwana mpo balobaki mwana liboso mwasi moto akobota nzambe yesu akokita na kinzambe te nzambe akokita te na kinzambe lokola molimo na ye nani atanyuka te il faut akita lokola mwana baboti ya liboso na mwasi yango se transformer na yesu na kati ya libumu ya Marie Marie aboti lokola babotaka mwana nyonso pa niati nyoka wana to jubile. Ok, merci sana tokomi na suka ya émission na biso otobande kolobela ya coronavirus. Mot de la fin na weza nini puis ba mabanga okopé ba salutation nous okopé sa bateau. Bien, très cher internet de Solo la Vérité TV de Miguenyema. Donc, le on a une loba na biso boy par rapport à coronavirus. Donc, vous avez la tétuité, libosa ba konzi mboka, boto sa oyo mboka ezolo parce que Bible peut le quelque part que ba toko bani ba konzi mboka baza pe lokwa ba nzambe je peux dire. Baza bato nzamba placé. Na sena moi baza ba autorité ba toute autorité vient de Dieu mais ça peut être musu ba bête na ba tricage mais attends ba bête tricage nzamba yeba ke retourner boye oya boye lokola bana ya Isaac ezali lokola Jacob na Isaïe to lobaka Esaú mutamia ko bota maki mutali boso et puis Esaú mutamia ozala béni mais je balukaki Jacob mutakomaki béni na pese Esaú ezala ngombe bongo nzamba lobi président tanga maki faut ezala mutu boye mais mutu boye na peut être na sagesse nous sommes comme président de la place toute autorité vient de Dieu. Toto saba konziamboka to sokola maboko na biso bien na alcool gel on a été sur le alcool gel l'alcool to sokola maboko so bozana ngote mo savon so bwana savon tata lessive javel ata javel bo sokola maboko bo sokola bana maboko mama bo peto pe na ndako ya moko ndako ezala kokomona mabadre ezala sokola parce que au cause na coronavirus te. Donc ça a été deux années, ça a été pessime en rime. Rime, on est comme coso qui n'a pas de coronavirus. Ils ont un coronavirus. Donc, toto ça va konzambo, quand on va dans la bande, pour malade ou t'as connu t'es dans le yom troqué nous avons eu on a d'accord. Mais big salutation à Miguel ma papa Ngeli hein. La personne bambo, la personne bambo na boss dans agent Chigo. De Christ ni papa na Gabriela derrière la caméra je te salue. La personne bambo na pops, la personne bambo te belé na batna sur la vérité TV Ben Willy les Gabonais. La personne bambo Paolo dos Santos Kings Love papa na Marisa. La personne bambo te belé na boss de Bogos. Patron de Sokin et de Rotana, boss à Bédachou. La personne, pardon, la personne a un message mon quoi. Na bana kino, bana poto, bana Angola, bana mokil mobimba. Tu as un film, c'est moi tout ça les a. Merci Chico Pouloulou, na Dali di Kambala. Oui, c'est un bon acteur, na biso taliban, aza angolais, mais à penser na ba comédien, na biso sangisi, ba tout nyo so ba sala théâtre na Congo, ba étoile, ba Miraesa, ba ton so sangisi bango, ba sali film merci Poulou, merci Chico Poulou na Dali film ici comme na dans ce coronavirus, c'était mes films, vous allez déjà présenté partout dans le monde, mais vous avez making of, vous avez image à film, on a des sites où on a quatre RDC, hein? Moi je vous dis déjà au revoir, hein? Ok, là c'était Sandra qui me parle là. Il n'y a pas un journaliste, qui oya lobby, c'est que qui kakafu boyo kate, boyo kape bossa elango. So vous avez le très important, bima sala. C'est que bima bala mon pour que les autres qui ne non bon ils a bien été. En tout cas, Tomi Bat est là, rester à la maison. Pour tous en santé, bien pour maladie, ils ont sauté. Un grand merci à notre sponsor Paolo dos Santos Guerrier, à mon boss Miguel Nyema, papa Ngeli, mon parrain Ben les Gabonais, les 7 fantômes qui sourient. Un grand merci au boss Abeda Chou, les patrons de Rotana, les patrons de Sokin qui a donné à manger à 300 familles. En tout cas, merci beaucoup. Fondation Fali Poupa aussi, merci beaucoup. Maman Lina Pembe, merci beaucoup. Boss Eric Mandala. Je salue aussi ma sœur, ma consoeur Fallon Bole. Je te salue, des gros bisous à toi, Laetitia Kunga, la taille balançoire. Des gros bisous à maman chérie Virginie Massia depuis Dubaï. Je te salue. Hein? Ma cousine d'amour, je m'en la fille à papa depuis Paris. C'est là qu'il me faut. Ma tante le banté na PSOK, des gros bisous à ta rester à la maison. À ma grande sœur chérie depuis Paris, Black Shoe, Sandra Moana, et puis Tima le beau ma B0, hein, le cœur de Priscilla Oueza Tokos, ma parrain Eliana, à ma sœur que j'aime beaucoup. Maman Paradis, maman Marisa, je te salue. Ma maman Mamie, ma peine de stratège, là où tu es, je t'aime beaucoup. Des gros bisous à toi. En tout cas, merci Nagnon Sobo Sali.
Fondation Fali Poupa, merci. On a subi nos sali pour la coller ça bateau bokanisi sous ba pauvre. Donc en tout cas merci beaucoup. Décrit c'est nimie, décrit c'est nimie. Et un jour ba mon na ezali les caméramans de ba mon le ba mon na pegi wa lungwat. Oh, il y avait ba mon na bongo. Popsi Cola, des gros bisous Popsi Cola. Là où tu es. Joyeux anniversaire à mon bébé Anazimi Niema, mieux vaut tard que jamais, je t'aime beaucoup. De gros bisous à toi la française. Dédicace spéciale à Elodie et Fefe na Hambourg. Elodie et Fefe na Hambourg. Mannequin Gouti, je te salue là où tu es. Ma copine Sita Pink, je te salue. Cathy Tumbala Baronne Beniteka. Bonne guérison à toi ma copine. Merci aussi à Deb Sinza Bazo soutenir Bisso. Les abonnés de Sola Vérité. Il y a des gens qui ont Sola Vérité qui ont l'émission et puis Bimi. Vous s'abonner. Vous avez liké pour Bimi. Non, tu vis. Vous s'abonner puis vous partager comme d'habitude. De gros bisous. Je vous aime beaucoup. Là, c'était votre Barbie Franceline. La Barbie de la presse. De gros bisous. Je vous aime beaucoup. Bye.